maboko na yo kolo sunga batela nkolo tolingete osimba bakonjo ba peuple baye baite mboko République démocratique du Congo yondo pesi biso yango mais ayi ba individuité ba se réjouir kango bango na basi na bana na bango na kiri na bango peuple nyoko makate kolo nzambe opesi biso nyonso na mokili pays béni pays riche prospère président et moko lobaki le pays est énormément riche et les peuples sont pauvres mais ce peuple est pauvre yo mokonzi ya mboko ko sala nini nzambe pesa bango mayele ba peuple oyo auto continue esclavage ya Rwanda Burundi Uganda 430 ans na bombo bezi peti nzambe otindaki Moïse yango katumbi te o katumbi na juif ya congolais te Moïse ya solo wa kotaka ndako ya Pharaon po abimisa bana zai Moïse yango nani yawe yo yebi okotina na mikolo yeki ezako ya po ete Congo eza libéré na kombo na Yesu zwa armée mobimba na yo mokolo fana inane kuna to deza kuna akofanda kuna Mobutu afandaki na Goma Mobutu afandaki na sécurité na Goma Mobutu ako sécurité Goma mais personne n'a sa chef de l'État et que ça nzambe aponi yo osane na ye naza tape kaka banzambe na bango ba discours de bango mensonger papa yo ka biloko te tata soka ya ko kango yo ka loko te papa ni pas le tata te ozoka te papa na tope na motema na yo siko président ki eloko di ba président azimbonga pesi bango siko ba président soka pa na commission na bango na yaki na mawa na zongi na sengo siko chef d'état ta bango na se olakisi yami oh non, au nom de Nini. Oh non, de ce que le président dit non, nous ne refusons. Ton boy, tu t'as comme un mototé. Mon coup de singa yebsangi fayum toloba ke o yazana ngoya kasaki kotoni sa triomphal. À part catholique. Landanga lendele. Nazolanda. Journaliste Samael. Nazolanda. À part catholique. Yebsanga sa sangisa sangisa don sa stade martyr. Na lobi na yo yebsanga. Nazu aliboso. Walesa zwaki mbongo abengaki ba église de réveil. Nyonso abimisi mbongo afuti to no pesto to appuyer ye. Oyoki papa. Mbongo azu na ba bisi zo mbongo na pouvoir na ba donateur. Na yebisi yo otanga Walesa ton sa stade eza 80 000 personnes. Non, ba vie des alaka. Mais église wa Walesa na bato combien? Maître non la ngone bumi yango biso na bonzambe pesi babia ça trop brutal yé donc kaka ko attaquer baninga Yesu azaki très brutal et peu monoko impoli Yesu akuti moi c'est cananais abi biloko na mbwa ekoki ko pesa na ba biloko na batote injure. J'ai dit pomba akuti ba teka biloko na ba changer apanzaki ba mbongo na kati matabeke pomba to pomba te nzambe akozwa moto ndenga zoli ndenge nzambe azwa ngai akoshakia nga mingi te. Nini ezoleka na tout autour na yo oyebi batu oyo bakoloba na kombo na yo batu bakosala ba accusation nyonso to oyebi bango to likambo eza nini mais nafundi bango epa ya nzambe so amiyaka na procédure ya mokili ekosuka na suka oyebi Romains 12:17 abi à moi la vengeance à moi la rétribution eloko ezoboma Congo motema mabe moi je ne gagne rien au Congo papa nanga vai na Suisse maman nanga vai na Suisse sont vivants famille nanga toza na Suisse nako kaka lelo na zwi avion na kei mais nako kende to kotika Congo na banani na répondre à la question wana puissance ya malobeleki ya lisasi tala ba Congolais mitema mabe yo moto zali plus mieux ya koyebisa bango ngana ko c'était moyen ngai moko te Jésus c'était moyen qui est moko te un prophète soi-disant ba futi mbongo na batu wana ozomona batu wana banani bato yango ba collègue no ba pasteur te ba pasteur na bato politique ya mitema mabe azoloba na yebinge fa wana bien na yebinge ya yebinga wapi na kindo kitoni na yebiete confession na ngai ni na yebiete ba otoka ngai na mwana ya 16 ans monsieur le pasteur monsieur le professeur du prophète na mobeko mboka na biso viol et bande de 17 ans
jusqu'à 5 ans. Ce qui va kangi yo na mwana ya 17 ans, mwana 16 ans, 15 ans, au samba directement makala. La loi est là. Parce que bakanga na 17 ans, au moins un mensonge les amabé. Et puis c'est que oublie, moi je suis père de la famille, un responsable, un chef spirituel. Hein, comme sa réputation pour na bazou na bakanda. Hein? Parce que la vérité na zoloba et zo qui sabango. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga fio Baby kiss. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Listen about it, listen. Anita Queen Chapua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire! Enzoto. Mane touch your body. Let me touch your body. Touch your body. Everybody sit down. Kaka Agusa. Ate wabi ate mina tabi. Kaka Agusa. Ito Bonaventure Engoba. Ito Maurice. Ningeso Mumbila Finance. Ito Machuda. Jimmy Lupes populaire. Ito Sylvie Fouette Atonda. Ito Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro des vérités et réalités dans vos maisons, dans des métros certainement, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Nous soulignons que nous sommes pratiquement à la fin de cette année 2019. Nous allons devoir dire au revoir à l'année, au mois de décembre, et enfin nous allons entamer également le mois de janvier 2020. Meilleurs vœux à vous qui êtes fidèles sur Nouvelle Tendance Télévision. Continuez toujours à vous abonner massivement puisque c'est ça notre souhait d'ailleurs. Merci Mbote Bele partout au Bolanda Bisso. Nous disons clin d'œil spécial à notre sponsor Yadjani Sita. Tongan Poutouban Mitur depuis Suisse-Irlande. C'est un homme réglo, crédible. Merci à lui. Merci également à tous nos partenaires. Nous avons véritablement femme d'affaires Chouchouna Tatila. JL Lukombo de Genève. Merci également à Claudine Nebosaou, Mami Mwanda Ikelamu, Yanzambe, PSP Mboteskozo Landabiso. Je penserai également à Bandekoutou Landabiso, le président Molière Béranger. Hein, lui, il parle en termes d'euros. Merci à Eugène Banangissa. Je penserai également au vieux sage Joli Mwamba, sans oublier Papa Sacré, Mbote, Nabino Skabo Landabiso. Nous soulignons que derrière la caméra, vous avez Alidor Luyeye. La réalisation est assurée bien sûr par Jordan Panzou. Également, nous soulignons l'assistance de Fallon Bitodi ainsi que Judith Ndombasi. Donc, c'est comme ça que nous allons travailler, mesdames et messieurs. Alors, sur ce plateau, nous avons notre invité pour la 1e fois, le prophète du peuple, prophète John Ngefa, l'homme du moment Mikolo, alors, nous avons le plaisir, Rosalana Awa, prophète Ngefa. Bonjour, meilleurs vœux, Peboé Malamunayo. Merci Ndeko Alain, Kolo Apambolayo DG. Amen. Pour l'angai meilleur vœu, parce que nous sommes na tête éviter. Oh. Côté Mbogazo Kene, mais meilleur vœu, moi, soso Golia, maman. On a Congolais, Aliaga Soso. Aliaga Mamo Sunika, les premiers. Donc, Mikolo Nyonso, et Zagama Tembele, Pondu, Soko Fungoli, Moudibuma Congolais, Boyomona. Vert. Ozomona ezama watro siko nga merve ya kambopete siko merve peuple congolais est-ce que ba ko fêter na normalité Zamba yebi kolo azolo kumu parce que monsieur Alain la tombe du kolo na ko ba vérité c'est vérité mais na banda na kat na losambo kata na lola na tiki émission na boko na yo na tiki plateau na lamu ya monsieur Alain na maboko na yo na tiki Congo démocratique ezo bunda na mbutu na maboko na yo kolo sunga batela Nkolo tolingete osimba ba konjo ba peuple. Ba ete mboko République démocratique du Congo yondo pesi biso yango mais aya ba individuité. Ba se réjouir kango bango na basi na bana na bango na kiri na bango peuple nyoko makate. Kolo Nzambe o pesi biso nyonso
na mokili. Pays béni, pays riche, prospère. Président et Moko Lobaki, le pays est énormément riche et les peuples sont pauvres. Mais ce qui peut président pauvre, yo mo kondiambo ko sala nini. Nzambe pesa bango mayele. Ba peuple oyo. Auto continue esclavage ya Rwanda, Burundi, Uganda. 430 ans na bombo bezi petit Nzambe otinaki Moïse. Moïse ngo katumbi te. O katumbi na juif ya congolais te. Moïse oyo ya solo wa kotaka ndako ya Pharaon pour abimisa bana zai. Moïse yango nani? Yawe yo yebi okotina na mikolo yeki ezagoya pour être Congo est libéré na kombo na Yesu. Atiki déjà l'ende na maboko na équipe na maboko na yo. Colossiens 27 verset 2 le biso ki obate de moto bate na pamba. Natiki Congo démocratique diaspora nyonso toza na bolingo na bomoko na bosalisani pour to misamboko na kati na passe na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Ah. Prophète du peuple, mais le sang mon OPR mon OPR à moi mbutu ba précision boy Nzambe kasi ayebi tango ko lobela Moïse. Il faut rappeler quand Nzambe que Moïse Moïse bazé belé katumbité. Ils sont bateau bazo embrouiller peuple congolais. Ce sont les gens qui ont embrouillé bango baliaka ba charama. Baliaka ba frites. Mais biso tozo lia kwanga mokuluta pandi na pilipili. Hein? Alors or que article 58 de la Constitution tout Congolais ils ont le droit de se réjouir concernant les matières premières. Au moins, les gens ne disent pas la vérité. Les gens ne peuvent pas parler la vérité. Ne parle pas toute vérité n'est pas bon à dire. Je peux vérité comme moi cru. Il faut la vérité. Pour Jésus-Christ à l'obi, na kati na Jean 14, si ça l'obi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais celui qui dit la vérité, c'est un homme de Dieu. Une fille de Dieu. Une femme de Dieu, un homme de Dieu, celui qui ne dit pas la vérité, effectivement, le mensonge, c'est au côté, dans Jean 8:44, le père des mensonges, c'est le diable. Il y a un mensonge, et ton dit dans le Congo, moi, je développé ça, parce que Satan, ça me sert. Mais en fait, prophète Ngefa, on quand même parmi Batubel, un modèle, mais il n'y a pas très longtemps à Internet, et qu'on y a un prophète Ngefa, Bamonie, Kotoyo, moi, quand je belé tout tour, il y a comme on a eu, j'ai reçu plusieurs appels. Mais à l'un des lieux, tout le monde a un prophète Ngefa, mais quand on s'est renseigné, est-ce que Aza Penza libre? Parce que tout le monde a dit nini ezoleka na tout autour na yo oyebi batu oyo bakoloba na kombo na yo batu bakosala ba accusation nyonso to oyebi bango to likambo eza nini mais na fundi bango epa ya Nzambe so amina ke na procédure mokili eko suka na suka oyebi Romains 12:17 abi à moi la vengeance à moi la rétribution c'est lui ko ma Congo motema mabe moi je ne gagne rien au Congo papa nanga va na Suisse maman nanga va na Suisse sont vivants famille nanga to na Suisse nako kaka lelo na zui avion na kei mais nako kende to kotika kongo na banani hein nani balobe ya Congo na boya poto pona yango je reste chez moi parce que c'est vrai déjà yebani ki famille no mbebe mobimba papa maman bayaka papa no ya botingai bazali na Suisse pe Suisse yango ko sakana te bapoto keseni hein Genève bapoto ko sakana te Suisse c'est Switzerland ah bato bana Switzerland ba yango ba chokoli lo sakana poto ina sakana poto bapoto ezali bapoto monsieur wa Kinshasa qui s'appelle qui yango ah ozomona ezali mais quand nous refusons qu'on habite hein na lingalo fundo mindele te je suis fier dans mon pays hein ndambe pesi biso mibali kitoko basi kitoko hein obanga lembo biloko tu mibali pe lembo siko na konosa na poso otsenga mosabina poto na tsoka comme na États-Unis hein mundela binanga yo ngapela bi ouais explique English abi yo explique English na ko ba pena anglais yo ngabi be yo OK ozomona pour ko lingalo fundo wana te comme moi je vois mon pays qui est riche mais le peuple d'eux sont dans les misères. C'est un peuple extrêmement pauvre. Pas extrêmement pauvre, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le chef de l'État extrêmement pauvre. Papa, ça tu vas minoko, tu bangi, tu délivrer beaucoup de gens. Et c'est impossible, il faut vérité. Mais au début monsieur Alendele n'a répondu à la question là. Puissance ya malobé qui a licence. Tala ba congolais mité mamabe. Yo mo tozali plus mieux à koyebisa bango ngala ko c'était moyen ngai mon côté. Jésus c'était moyen qui est mon côté. Un prophète soi-disant ba fouti mbongo na batu wana. Hein? Ozomona batu wana.
banani bato yango ba collègue no ba pasteur te ba pasteur na bato politique ya mitema mabe azoloba na yebinge fa wana bien na yebinge ya yebinga wapi na kindo kitoni na yebite confession na ngai ni na yebite ba to kangai na mwana ya 16 ans mais monsieur le pasteur monsieur le professeur disait prophète na mobeko mboka na biso viol et bande de 17 ans jusqu'à 5 ans soki bakangi yo na mwana ya 17 ans mwana ya 16 ans 15 ans au sambaté directement makala la loi est là mais ce que bakangi na 17 ans aux hommes on a mensonge zamabé et puis ce qui oublie moi je suis père de la famille un responsable un chef spirituel hein comme sa réputation pour na bazua na bakanda hein parce que vérité na zoloba ezozo ki sabango mais ngana koloba te alendele yo zali na ile na siège na yo tu viens chez moi à la maison bakangi ngai wapi na za wapi hein yonga ndenge yo belinga lendele DG yo mona ngata na ngoke pa na mena ata bien pa na mena kamai hein na mena kamai c'est pour dire qu'ils ont la campagne de déstabilisation campagne de déstabilisation ba ko il est central bango ne bakunda ba ko lolo ba ko ngai te ngana zo continuer monsieur parce que bino hein ba journaliste ma yele le ko ba lendele hein il faut qu'on information ba lendele parce qu'un journaliste c'est le plus intelligent. Hein? Yango ba journaliste Mickey na lingi subangote. Ba chaîne Mickey ba ga sauter. Na lingi subangote. Hein parce que ba information assurée parce que un journaliste oyo azali chevronné lokola bino bozali lokola nini banquêter. Quand il y a quelque chose vous arrivez dans la place hôtel oui professeur Nakoufi. Oui ba tout na motuka. Oui à un hôpital. Mais biloba loba mboka biloba loba boy soit disons ba pasteur Joseph Wana na yebine bande na été alinga déstabiliser ngai non na ko funda été parce que na bengai na so na yo ebinga rien mais na funde pas nzambi omoni Romains 6:23 les ça du péché de la mort soki nga na mbe banzamba kata likambo soki yé azotele na kaka ngai na makambo na ebité nzambe ko na charge moi je suis pas là. Merci beaucoup prophète Ngefa. Alors nous allons avant to ko tapena na vif ya sujet na biso. Alors il y aura quelques points to remettre un peu ko toucher quand même à la va-vite hein, parce que ça y a sujet na bisoté le Jean Baba bezo ba quand même de temps à autre on a plusieurs émissions Laurent Sokoko Azarana ah mais c'est à l'aise comment te bela bi bon te vérifier non Laurent Sokoko Azarana mais c'est à l'aise Nzambe pambola yo azana amour du prochain na quoi bisano qui est Laurent Sokoko et puis ndengo bengi Laurent Sokoko bonga sepelité parce qu'avant nos bateaux baba somba ba jet ya dans ba jet Laurent Sokoko azali congolais né mère père mwana mbandaka abotami na mbandaka akoli na mbandaka école secondaire na ye école primaire na Malembe mon père fut son directeur de l'école Sokoko Laurent Sokoko alongwe biso totanga na itimbandaka cours mécanique bang yaka na Freilo cours batamaya ba théologie ba latin wana azaki mwana moko très brillant mayel bana tokola kinaye to vani na Laurent Sokoko ezali ete avenir moko avenir rook bango ko tali kolo biso na se abo kachu na mbandaka 3 ba yaka wana po ya muwe bana ko beta musique na ye gaisola ozoyoka Laurent Sokoko abandi musala na ye wana homme de fer depuis mbandaka na bomuke dango to kabone ko mokolo ba université ba kei nzambe akei ko pambola ye Angola, Guinée, Brazzaville, a construit partout, moi na Congo. Ndenge na zo biso sikoyo. Laurent Sokoko azwi asomi masuwa mobimba. Azoti ngowa kolongwa awa kisangano fele aller retour. Pa ya mo pétrolier. Montana 24 trous ya pétrole. Hein? Azona 57 bateaux de pêche. Azona agence mokili mobimba. Ye Laurent Sokoko baba prince wana rituel ya mbongo ebele akeneka mwa mebilonga mwa miputete. Hein? Auto bengi ye ntula nina benga 6600 votes simba okangui Laurent Sokoko ye makambo ozomona motema mabe batu bamoni biloko zo sala parce que azo ide batu nyonso ata yo ebisango Laurent Sokoko ebi yo bien ata bakale ezali menza makofungola bakale alors bake yokosela ye Sokoko mbongo ya zuya Kabila mais Sokoko c'est un homme d'affaires effectivement au comme une place on a on est zolo bana ngona bisa bato est-ce que ye envoie mi peka kasima kaka ya sénateur Kabila to likamuni parce que tonga to neto lobi awa biso to vérifier information na so mais oui il y a eu des gens qui ont appelé et tout consort mais nini baba ni ko telemela ye comme ko tanga pe komba bato o baba piemboka et tout consort alors tonga to vérifier yango
lokola tozi information pa na yo et loko tolingaki ne yango oyo. Alors moi na mboka prophète du peuple John Ngefa na banzi toki koleka boyete parce que je crois que c'est tozwana nous sima ya koyeba sokoko awa pona kosisa tokoko tape mbala mona discours ya chef de l'état parce que toki koleka yango te. Alors bandai koloba na sima ya kosala sala wana mboka Laurent Sokoko sali sali ba makambo na ye na Afrique awa nde sali peke no atombwama na ko aider Batou. Il n'a jamais été avec Kabila, jamais avec Tshisekedi, mais parce qu'il n'est pas passé. Bob Nsabi Sokotika Sokoko, hein? Sokoko papa social. Sokoko a sali hotel mongo na Mangola Sokoko yeka congolais vanda mela ozangi tiki atindiki yo. Oh Kabila moto. Mais ceux qui on parle de Sokoko on parle de Bokeju. Hein? Mais Sokoko azaki na Kabila pesa Sokoko mbongo wapi? Hein? Même les lendemains, ceux qui ont pas moi mika siko moto moka tio maboko siko yo, okoma ko moto Kabila. Hein? Que Kabila ngazanzambe? Hein? Le premier chef d'état mboko Kabila. Mobutu azalaki, Kasabu bazalaki, Mozi azalaki. Tu sais que dit pas koti yo. Hein? Sokoko ayebi bato ezali campagne moko ya déstabilisation, mitema mabe, la haine. Hein? C'est que dit la Bible, les fruits les œuvres de la chair, Galates 5, verset 19, la haine, la jalousie, va déstabiliser Sokoko Abato, Ayebi Kabila te, Ayebi Tshisekedi te, il n'est pas politicien. Mais c'est le Komoko. C'est que les gens oublient, il faut dire la vérité. Parce que Jean 14, 6 et Bissibiso, vérité c'est Jésus-Christ. Le président est sur le pouvoir dans le Piaka, dans Mouibi. On peut faire un exemple. Ça soit à côté de la Brazzaville, dans Piaka. A dû cette association. Gagame Piaka. Attends, général, il y a bien manette. Burundi Kourouziza, le président Kourouziza, il y a des couronés. Le président Kourouziza, il y a Piaka. Puis par le président Piqué, par contre, Piaka, Kabila est Botini. Botini, les hommes millionnaires. Mais c'est qui oublie. Tolinge sous président de la République na mboka oyo na 2020 oyo ampiaka te parce que mpiaka koyiba. Oyo mpiaka okoyiba tu vas voler pour enrichir ta famille et puis ba caisse na yo. Au Congo je crois pratiquement c'est tous les présidents. Mais presque monsieur. Même l'actuel président je ne pense Azaki Bena. Tu sais que dans la larte, azaki na larte bango tout. Oyo pina mpiaka makasi ne Kabila pas tu sais que du père na qui premier ministre azaki ba vie à bien. Mais Kabila nde ba pendo oyo na zamba pendo ka pina pantalon bolo pendo ko imono. Il faut la vérité et bolo imono. To pas ne ba ki na ba botite. Yanga la biselo ko moko. Président chinois. C'est un milliardaire. Il était un affairé. Tant comme une affaire, bazoué batie wana. Oyo ka ba déficit mbongo na Chine. Oyo ka ngo jamais ana temps ko yibate pe mbongo ebele. Toleki monsieur. Président Donald Trump, il manager à Kati. Milliardaire, puissant. Est-ce que a touché l'économie américaine? Ce qui est américain, va détruire. Président ukrainien, un milliardaire. Est-ce que mais voilà. Si vous avez en Afrique, le président va au quota. Bazana mbongo bayiba te lokola ntula nina bengai 2023 tokotie na place parce que tout le monde azali ni bourgmestre ni gouverneur ni nani mais azo sunga papa kotia bateau na fleuve Congo ticket kolongo ate ki $50 mais alobi gratuitement lokola na mabulu ya pétrole azo zuwa ba pétrole na ye azo futa bango na compte mais c'est mutango de encourager mais siko biso tongi to baby samurai na ye. Oh, Motia Kabila. Oh, Azotine Batuma Finger. Oh, t'es Congolais, ennemi à Congolais, les Congolais Moko. Ça, il va le Nabiso, ma commune de Basokoko, Botika, pour écouter la tête. Sokonen tout la Bengainina. Soko Simbi, maman, au boy, aux huit grenades, au Tchenazo, là, et go Pandana, Kuna na Irak était, et na Rwanda. Non, non, et qu'il na Rwanda, na Burundi, et Gagana, mon baby, mais battu les Gapou. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Alors, on va fermer cette parenthèse. Du coup, il y a eu le président de la République qui a tenu son discours dans le congrès. Alors, tout le monde, quand même, tout soit point de vue. Non, parce que le discours du président de la République est suscité par réaction et belé.
bandeko ebele ezali ba théorie, on n'a pas besoin de théorie, toi on a besoin de pratique, toi on a besoin de boy. Kasi yo pe de temps à autre la peine analyse. Alors to minga mbeko ça l'analyse, na koyoka discours mon konza parce que tout le monde quand même aloba. Ça fait beaucoup de temps à Zolo bal sauter, le remonter c'est vrai ba descente na yé, ba voyage pe kiliki. Et le gars qui quand même aloba. Enfin, il a lâché quand même la langue. Alobi réaction là. Bon. Un très bon discours. À promettre Batou, mais vous savez le matin. Tous les présidents, les gars, ont discours qui tombent. Discours moi ma B et les cas exact. Parce que discours na ba DJ Kangoti. On a discours à Kabila. So ka yo Batou beti maboko ba discours à premier ministre. Même à Tshisekedi. Mais à cause ça discours na monsieur. Et là, il ça le matin pour la ligne. Alliance sur ça, na FCC. Alliance ma B. Il y a un bloqué Mboka. Crise côté na Mboka. Passe côté na Mboka. Ce qui tu sais que des majorité dans le Parlement. Parti na majorité dans le Sénat. Tout le monde a biloko mingi zo changer. Keba to ko na so de mouton. Parce que Kabila, FCC, jamais ba kondima. Bonheur, il y a le coup, il y a Tshisekedi. Mais s'ils ont accepté déjà Basso de Mouton, au Canada, c'est comme ça, parce que déjà, parce qu'il va promettre que la coalition à Bango, c'est-à-dire Ezali pour la développement, il y a Mboka qui m'a Ezala, pas à la Bango, on a le col à Motomoko, mais pas de Mboka qui est les Liboso. Est-ce que Mboka qui est les Liboso à l'Inde? Il y a un journaliste à Maël. Maël est pendant Bélé. Est-ce que Mboka qui est les Liboso to Banganzam? Beni, Boutem, Luchuru. Ozoka kuna? Mboko bazo boma batoko bazo bunda mai komo nango nini oyo mboko ba mai bazo bunda nini minyembwe ozomona update na noa kamati mbeli azo panza mutu na kanda azo zwa mbeli fumangani ya mama azo kata fumangani ya mama ko kata fumangani azwi munduki azo tia na fumangani tika bima ezo la c'est de sabotage manki ya kibomoto manki ya kibomoto mama azali loko ya munene. Même na komisa loko moko mibali ya poto na kota ngo lo bazo sala atsai rapport sexuel na mwasi abimisi eza banti valeur ton côté sika parce que na zubele moko ezali mabemi manki ya bomoto. Alors eloko Tshisekedi da ngo réussir nini parce que lelo armée étrangère côté na mboka na biso est-ce que parlement dimi yango yebi yango eloko longola caméra yango wana na Kabila côté même ba Rwanda yango ba yei massacre. Un plan de balkanisation seulement 2020, c'est Bitumba Banina Est, pas programmé Est République. Comment les Congolais basent là? Nous sommes les prophètes de l'internet. Makila Bitumba, Makila, nous sommes les Xabiso, totalement. Hein? Les autres ont 4 000 à 5 000 soldats rwandais. Oh, il y a des fateri, Nakatia, Bukavu, Goma, Baï Rolni, Monisco Rolni. Mais Monisco n'est pas indépendant sur Wanati. Hein? Mais si le Soudan a un pays faible, armée dans les compétences, il y a comme ça des rebelles, un pays faible. On y a Kabola Kayango. Parmi les pays faibles, Kabola Guinée. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guinée-Ngouba, Guinée-Matembela, Guinée Lifobo. Guinée, deuxième pays faible. On a quitté le Soudan. Soudan du Sud, capitale de Djouba. Et dans le Soudan, capitaine, Khartoum. Alors, plan wana est dans Mboka na biso ba Rwanda, nde ba ko classer yango, ceux qui to fungoli miso na biso te qui veut comme république. Et puis côté wana, il y a 3 républiques pour bazona na minera na biso. Mais article 62 ça président Tshisekedi. Yo e ba ko boma alliance o ezaki na Genève. Hein? Oye na Nairobi. On a vu machine à voter sans machine à voter dans une élection. Mais on y a pas alliance au Bomayango. Peuple a simana yo. L'article 63 de la Constitution. Article 63 Constitution le bini monsieur Alain Del. Au cas il y a violation, il y a pays extérieur, étranger, bah côté na mboka. Article 63 est ninga na yo to défendre mboka. To défendre mboka ndengeni na ba arme. Na ma Congo na misuki na mondumbo ozwi nzete opelisi boy songo alors mondumbo basaka nini
au tient moto na côté ya Fumangani et bimi na monoko avec mon ndumbo mais en 63 lobby yango ce n'est pas moi il y a constitution de la République et tous les jeunes va comme soda netina loi ils ont na Rome de Belgique tous les mois n'avons comme à 18 ans c'est une comme militaire pas belge les militaires pour te défendre le territoire national au cas de défendre tout le monde est simbité donc c'est le président na une année a destitué du parlement pas PC indiquant sauf une année l'équipe allez sur l'indiquité allez sur le monde est simbité article 64 de la constitution pouvoir les peuple to béni peuple et to boto bango to bengani ba talent président fungula mission na. Mais aujourd'hui eloko ezo comme ça peut batu prophète Ngefa to moni président Kabila tango bana ko travailler na lelo actuel du Rukaba Izalaki non, c'est un homme intelligent d'ailleurs de ses pays. Tango babebani batolbi que non, il a perdu un pion, il a perdu un élément. Lelo tomoni na règne oyo. Mon amboka Vital Kamerhe ali. Mais batuba on continue à coller. Alors on se pose la question. Mayele oyo batunyo surtout ba ndai kolobela. Ezo tiende au service ya peuple. Oyo ba 15 millions ezo bunga oki bazolo bango. Hein? Tu m'as 15 millions pour toi. 32 millions pour Chia Bezwa qui est le directeur cabinet Kabila Baloba. Kabila caméra monte pour ça Kabila un homme intelligent. Donc comme Mac Abundakate Aswanakate caméra non. Mpoti oyo na mission na olongo na ngo bote kolongo ya moninga te. OK? Politique na mabe. Les autres bazo bénéficier banani. Hein? Ezali bango. Et on va préparer le peuple. Qui trompe qui quand bato na nde base ba parti politique ba yaka na bango basoso mwa bilamba epola ba pesi bino na mwa 2000 bo voter biso to kosala boto bo voter bango ba camera ba komi na pouvoir parti ya peuple za wapi par ya peuple za wapi monsieur par ya peuple za wapi par ya peuple za te et on accepte ce sont des gens qui nous trompent monsieur lobi na zo banga on comme député 2023 to kotia yo député peut-être que ministre de l'information, on a un ministre de l'information. Hein? Pour François Zagarango, il y a Amende, mais tu vas amener les autres wapi. Hein? Nangana lobby to kotia yo. Diaspora ba okita ba voter yo parce que ba journaliste abino tout ba trahir peuple. Hein? Tout ça ba ngapé yo lobby alende pour faire sur l'attaque. Ba soulier bien l'attaque. Hein? On va bien ngoni. Abeti ba romo to benga ngoni lembo nzambe. Abeti lembo. Hein? Obeta ka bosko le koni ko bangisa ozana mutuka lendele. Obana na ndako ya bielo koni ko bangisa lelo lendele mbongo za kapena ngo o trahir peuple congolais. Parce que baninga la bino. Parce que trahir peuple congolais. On va mettre comme peuple mona kolo pango e songolo pakala. Les lois baza wapi. Osomona mesalende bazana parlement sikoyo parlement ba voter ba loi nini ya peuple ba voter pour satisfaire peuple exact qui trompe qui il faut Congo changement yango bato yo so mesalende tika na lobanga za mongala na za mongala Yesu oki na mwana Congo alende okatanga ite so zo balende pardon okatanga ite tika na lobale yango moni bato yo to lobi boy oyebi mbwa soko le benge on peut se moukou aller. On bien des enfants bêtiers kaba ok. On bien sous kaba ok toi on bengi à côté na kuna azo kete habiter na koya te mouton c'est comme peuple. So na komi boy na côté la bino garde ciel. So na komi boy on t'a na 50 étages. Député ton na 50 étages wa. Hein? Député faut ta loi pour ya peuple né. Loi ni na peuple na bango. Ba bongi si loi ya Kabila. Na bato ba kei. Nyoso peuple a joué l'autre côté. Et tout accepté boy. Tout long on a parti politique na bango monsieur Alain. Tout le parti politique moko ezali République démocratique tout intérêt à congolais. Et chaque parti politique au peuple. Au moins la bateau ba kokwea ba ko impact été. Mais autres au monde lelo mboka bazo teka yango mboka izo kende. Papa, so do salaire ba 2020 avant 2023 qui veut qu'il comme république et puis ba ko kata les sous qui sangane république o bato ko ba katanga ba luka sensation ko zalema mboka ko mata 7 république na kati et qui dirige qui biso ko za perdant mais ba belge ba tika na mboka oyo le roi des Kabila soda di peuple loba yeso da di peuple yem de na baronde na Burundi pas ce ya de Kabila hein
ata 1 mètre moko ekolongwa te mais 1 mètre moko elongwa te otiei bapaya bayei baoki lembo bakoti na frondondo bakopie biso minere pamba te bazopie minere na biso bazopie basi na biso bazopie bana na biso bazopie mpe mibali na biso tokoti na esclavage moko soki tofungoli miso te oyo bible eza koloba na kati na Jacques chapitre 7 verset 4 réveillez-toi réveillez-vous résistez au diable il faut loin de vous so na moni gagame mino ka bitata kwanga oba ben en tout cas azoseba ita bayumo moi bitali okola ntuka balia ngona pondu biso bana mbandaka mwana kanga bintuka eza kwanga moko boye eza bango babenga wa baba mais mbana ben ntuka ya na pondu ya musaka balia na pondu ya musaka papa soko le na mbisi to na nini no ifo kanga na mongongo ozomona mais yango eza boye gagane tala asi eta ayumo ya churo bakomona alors to fungola miso. Gagame n'est pas président de la République démocratique du Congo, il est président de la République du Rwanda, mais Awate, mort l'équipe même guerre à 40 à 45, 14 à 18, plus de 16 millions de morts, ce sont nos frères. Il faut aussi à deuil national, Awa, jour de martyr, Koufa, to célébrer parce que à ta guerre, mon corps, Koufa, le Congo. Donc, Souka Wapi, mais c'est allé. En fait, Ngefa, alors, il y a une question en fait. Question Oezali vraiment capitale. On se pose la question, qui prendra la part du peuple? Nani a comporté fardeau pour délivrer le peuple congolais ou à la souffrance. Les lois dans domaine nabino, on aurait appris collège de pasteur et tout salama. Basangani pour natina na kokuta na mokonzi mboka pour proposer ba piste de solutions. Parce que vu l'état actuel tout traversé, ils ont sepelissa batouté et sepelissa peuple était. Alors tous mis tout na de temps à autre le bel abisso à lui qui noté et belé au bazar batomba mana bazal sous nzambe. Mais alors ceux qui collège à passer on a déjà pour nanga. Je pense que ekozala kaka bango bakosangana lisusu pour natina okutana mokonzi mboka ba proposer ba piste de solution. Tu vois que même collège on écoute na président sortant baye lisusu pour bakutana président. Est-ce que tu as tout qui ko sala bango confiance? T'es confiance exactement. Oui, puis yo kana bisa yo monsieur. On bien on bien. Même collège écoutana chef de l'état pesa bango ba millions. Kabila zo kabambongo. Kabila avait l'argent. 19 ans de pouvoir, 18 ans de pouvoir, il avait l'argent. Il contrôlait la caisse de la République du Congo. Hein? Moto se coûte dans Kabila boy, ça il n'a pas moins de 500 000 $. Pas moins. Mais Bangini avait glissé, Bangini avait gauché dans Kabila. Ozomona. Kaka même Batouana, Babina Kabila, on peut 32 ans ou 50 ans de pouvoir. Kabila comme 50 ans de pouvoir. Kaka même Batouana, ça il va une messe, église. Dans 4 stade de martyrs. Il invité Kabila. Na moi sinae maman Olive maman Olive ya Kabila ya na chuna ram car même collège wana ba invité sur Tshisekedi mais ce sont les gens bato dans le peuple congolais dina pesa Kabila na pesa Tshisekedi piste de solution bato ko yamba bango non ba passer église de réveil hein ce sont les commission non ce sont les loups mais c'est là ba sa commission bani lelo ba na ko misambong et bani lelo donc on a commission ba ça les apports et pour misambong ko boutir lelo ko moko te so ki tu sais que ninge azo ba protestant azo ba musulman azo ba catholique ba sangana parce que catholique ba ko ba Kabila vérité lelo so alternance ces alliés pourquoi ba coopérant papa yo mon église de réveil yo mon protestant ba changer Marini ba tie beaucoup d'eau yo mona beaucoup d'eau ba tie bilamba kwa pape hein et soutenir kani yango le kita pape maman la ngai tala na commission oyo pona ngai j'aurais voulu batia Soni Kafuta dirigeant à même ça va yo za d'accord na ngai mais Soni Kafuta ko diriger yango a déjà pape ya Congo ti église de réveil moi que la carte église de réveil on a deux on va personnage juridique NRC na RC ce qui Soni Kafuta ils a battu à NRC ou a remplacé quelqu'un mais ba koto mususu nulle part batika ko sala aventure on ne joue pas non on ne joue pas avec le feu ce sont les gens même commission église de réveil et Kosi Kabila et Kosi Nani mais église
de réveil nde soutenaki Kabila ti. Hein? Bubetila Kabila ma Kabila Nzambe mwana mobali oyo. Bubetila Kabila maboko kwa. Église de réveil te. Babetila Nzambe maboko te mais Kabila maboko. Nzambe te. Hein? Car même église de réveil oh. Mais you Kabila. Yo dirige 18 ans. Tu kata simuninga kasi a dirige na yete. Car église de réveil vérité za wapi. Bona boto so kasika ata évêque Mukuna quand même. De Mukuna il n'est pas digne na ko ken papa. Aza dignité atambala moko te. Oyebi Bible lo bien. Monsieur. Dans Matthieu 6, 24, tu ne dois pas suivre deux chemins à la fois. Deux chemins Yazolan. Mais un homme de Dieu reste un homme de Dieu, même quand on a politique. Parce que l'homme de Dieu, aux yeux équipe, le col à l'équipe de Renaissance, au côté de la carte. Mais les gens se combinent dans la carte de Renaissance. Un homme de Dieu, à comment il va boxer, bakatier, avant ici, bango, azimbango église, s'il te plaît. Comme commissaire de l'Oyo, chef d'église de réveil, mes amis, il y a Vandi, le col à Roy Road, à Vandi, à Tchebalio, Bazolia Bam. Baboxer, bakatier, bimponda, babouelélité, babunité. Il y a un homme de Dieu, celui qui prêche l'amour. Si Yazaki sportif. Même les sportifs, papa, celui qui est devenu en Christ, est devenu une nouvelle créature. Un Corinthien, Sabiso. Biponda, malonjo et bimili, lonjo et bimina, biponda. Yo, Dieu a vélompé, aux opé sabango. Vous êtes un criminel? Un Dieu d'amour? À quoi il linga? Biloko, tu vous dis la vérité, les hommes ne disent pas pengui, papa. Un pasteur, grand soi-disant pasteur. Bazo bête à match. Wow! Nanouana. Oh, bah, tu as Renaissance. Bouloukilanga est mort. Bouloukilanga, Jésus est mort. Bouloukilanga, Jésus est mort. Mais qui est mort ici au Congo? Un diable. Hein? Ce qui est mort, moi, c'est que je ne pas gagner l'équipe de la Coupe d'Europe et d'Afrique. Je pense que non, ils ont dit commission à solo. Non, commission à solo, papa Kelani. Soit le Paul Mutumbo. Bangote, papa. Le Paul Mutumbo, président Vandi Bopenabo, assure mon costo, Boya Bimito Poukoua, papa, Soda Robert Tampoukou, Massadi, beaucoup de monde n'a raté, donc il y a un scandale. Bazoua, papa, Oyo Kelani, père de l'église de réveil. Na baka bana voyager au retour ba Kelani atanga maboko officiellement bazwa papa oyo baruti hein et puis na ba vérité mosusu bako zwanga na ko bisa chef d'état vérité papa na lobby na ko bisa chef d'état vérité tala nzela poste ya solution mboko président de la République dissoudre le parlement to bana ba élection anticipée mosusu ya ba parlementaire pas on a privilège deux chef de l'état pour nous aspirer bien peuple lingayo boma libala on a Kabila FTC et article 63 64 et kozasimana yo 4 Kabila joué na social chef de l'état dans la libumu peuple ba ko mettre le maboko mais personne ne peut le dire bon, rien va faire mais moi je le dirais à cause de l'amour de Dieu il y a 5 dans l'intérêt à baningo bazokufa na beni na butembo na bukembo zwa armée mobimba na yo mogolo fana inane kuna to deza kuna akofana kuna mobuta fana na Goma mobuta fana na sécurité na Goma mobuta ko sécurité Goma hein mais personne n'a sa chef de l'état et ko zakaka nzambe aponi yo osalela ye na nzata kaka banzambo na bango ba discours bango mensonger ah papa yo kabilo kote tata soka ya ko kango yo kalo kote papa ni pale ka tata ozo ka te papa na ngato pe na mote mana yo mo siko président ki eloko ni baba président azimbonga pesi bam siko baba président soka pa na commission na bango na yakina mawa na zongi ne sengo siko chef d'état ta bana se o la kisi yami oh non de Nini. Oh non de quelqu'un. Ce que le président dit non, nous ne refusons. Ton boy est total comme un mototé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishma. Bana ya France, Bana Belgique,
bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela makambo esimbaka te, olukaka mosala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te, ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317, référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa Gege Kofi Ayemba, Gege Marie Misamba Ayemba, Gege Batebele Bayemba, même Babia Ayemba Gege. Est-ce que l'élévation d'une personne, il faut qu'elle crée tout autour d'un mambébélé, ote Ayembi Gege, Ayembi Boy, c'est comme si Moutako Tombo Nzambe pas Kotombo Late. 1 Samuel chapitre 2 verset 14 à 2, il 7 et 18. Nzamba élevera Moutou. Et c'est même Dieu qui abaisse quelqu'un. Hein? Il s'appauvrit, il enrichit, il élève, il tue aussi. Hein? Mais quand Dieu rabaisse quelqu'un, c'est sûr qu'il faut à la moutement au respecter le principe. Mais ça aussi élève. Oui. Mais quand il dit 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous sommes les enfants de Dieu, il faut savoir que le monde entier est sous le pouvoir du diable. Ça c'est clair. Est-ce que le diable est Liban? Hein? Oui. Diable est Sarabana. Après ça, Bomengo. Mais Bomengo, diable au Vandi. Bato musu bobenga bango. Badia ka batufi na bango na basani. Po bazwa suka na bakufaka. Et ce qui nous a aperçu avec patience. Pasteur rebelle. Pasteur rebelle, on a beaucoup de et bato bazo sala ba bazo évoquer l'esprit des morts. A commencé. Il faut que l'esprit des morts. Pasteur le banano pour ça un bon envie. Galates 5 verset 19. Pasteur homosexuel. Na moni pasteur mo grand pasteur na Londres. Abali pe moi simoko ya nzoto mike bon mbali balinga qualité na bango et mobali mosalinga moi si ya nzoto mike moi bassin boy mobali mosu balingaka yango bazokende pa docteur Hakim asimba fumangana to ngai ba docteur Hakim oyo bandeko toko suka na mboko ndenge nini bana ba abimisa fumangani batendo ya côté asima pe azo fu azo balwa fufu azo fin sere po vani moi si ya ba na kota la te na ko bandeko na ngai fona tala pona te ya bato bo bimana bandoki wana papa ozomona mama beto ya nga mama beto ye mo kaza na beto parce que azo beta mo beto na fimbo na marteau asili fumangana beti ki so ke vimbi ngai Kongo yo mama beto ozo mutu babali musalinga qualité na ye
ezomona mobali moso alinga mwasi ya mwa munene mosu mwasi ya munene okoa ngai nalinga bina mwasi ya tonda ya munene soki na simbi boye na kiki na bulelo ka kilo oyo ngai te mekoseka te oyo ngai do yango alinga na minene wana po soki na simbi mamamu na kweti na ye oyo bengaka gai solado oyo ka mwete munene nazozonga tracteur mais mobali moso alingi mwasi ya moke ça dépend mais oyo tozomona lelo si au contraire monde ezokende wapi oyo ngai shwa yango wana suki wana mais obike prophète ngefa vérité ngana mota vérité vérité oyo yango liso memelo ba problème même nanga problème so amoni na mwasi ya mututi yango mama ifuna laisser moi biloko ya moi bien engalingaka basi ya mike bote alingaka nde oyo babengaka ngo vimba oyo ya munene wana kwa masa kangi boya kwa so asanga ku ona kweku na te so boy sala mokili na yo ngana moto ya vérité kalingi ma biloko ya jakondo te wa biloko ya mikoko ya rwandaise mike so ko simbe okimo mokuwa o so nga batenga boy biloko ya mikuwa wana so na lobi na meminga or que vérité vérité na ngai na batika pe vérité te ok mutu na mutu yango bato azobake noza contre succès baninga omoni ngefa po église neza muke bato baza muke baninga bazofuluka bayekaka lobi awa bakomosala bakroisade batondisi stade moko toyebisinga yebisa ngefa ye moto alobake oyo aza na ngoya kasi aki kotondisa triomphale à part catholique landanga lendele nazolanda journaliste Mayele nazolanda à part catholique yebisa nga sa sangisa tondisa stade martyr nalobi na yo yebisa nga nazwi ya liboso walesa azwaki mbongo abengaki baeglise de réveil nyonso abimisi mbongo afuti to nopesi to apuye ye oyoki papa mbongo azwi na babisi azwaka mbongo na bapouvoir na badonateur nayebisi yo otanga walesa tonisa stade eza 80 000 personnes non bavide ezalaka mais église wa walesa na bato combien est-ce que oyebi église oyebi stade martyr faut être na place 120 000 membres 120 000 ceux qui batondi ya ndenge ya pole c'est 80 000 yo oza na bato combien ata 50 000 te okozo sa stade ata moitié ndenge on continue la délivrance dans le mariage évêque Mukuna stade des martyrs et Ina asangisi abengi évêque Mukuna abengaki Denis Lesi l'église NRC abengi Kakenza ye moko azalaki membre a sensibiliser ba RCK yonso soni na bato na bango nyonso batu ba moyen soko komi na stade babeso 5 000 francs retour okoya te tokangi ba église jour wana nyonso kosambela te akotondisa mais ye moko ACK privé azara combien de membres lokola Benin akotondisa stade yango na Mayele ndenge nini mbongo na coalition esalemaka bato bayali ye za stade des martyrs te mais sur total église na ye niveau comment ça là plein actuellement à OK autonis na limité quand c'est impossible mutombo au moins ba plein zo sala ba katana stade de martyr tili banda problème ezate papa sata elevaka yo kana bisayo mama botaka te mais azana moyen mbongo ayoki sango soko kei na église Songolo biloko ezobima kuna bakanga bino mwana zobota biloko nini ezobi banzombo makporodo banani siko bapasteur banzombo na nzoto mama lati penda oyo ya munene wana mwasi bakose protéger mwasi akobanda liboso so azotambola akolata silipe azwi protection na ye atie po ayebi te soki règle ekobima te ekobima te ya misata kotia kilote ya mine mosu atiaka jupon ya mitano atie sikoyo pantalon to liputa mais boya ndumba bengo babula atikana lobako ale tikana lobako oya bula balataka caleçon te donc alataka te alatika kola soka zotambola po esalaka boya bula wana oza etaba teke azomona nde likambo ozomona mais boyo mpenza bayebi kose protéger une très belle maman une femme atiaka biloko papa akomi kuna avant la banque, Dieu va délivrer, Dieu va faire des miracles. Libre mon passe. Maman est belle au côté. Avant d'abord. Njombo wayo. Apasoli slip. Apasoli coupé. Apasoli chipon. Apasoli jean papa. Yeah bimi. Quoi pour njombo otala yemo ko. C'est de magie.
parce que bato balingaka biloko tikanga quel miracle papa biso yaki bana mike tomoni pasteur na école catholique tobengi magicien directeur tofuti un pata azwi singa évoqué biminyoko atamboli je l'ai dit à mes yeux azwi mabele avocat zelo comme cirque tomeli na monaki na miso na ngai onaninga papa azwi papier à pembe asali boy évoqué comme pigeon je l'ai vu. Mais que dit la Bible, monsieur? Na 4 chapitre 1 verset 18 là quoi c'est quand même mokilité. Tant que toi qui bana mikela Kinshasa lendele okena wenzandwa wa omona bato wana obatala ya kotala maboko na yo libale ça ta chance de kufa lobia bazali soute ba kotala ba 4 églises. Il n'y a pas une grande église, il n'y a pas une petite église. Matthieu 24 Matthieu 7. Ça ça beaucoup bango na leurs œuvres. Ça na bango. Ozoka papa, eza na kati na ngote. Véritable miracle. Ba passer maman vandi boye. O ebota kate, eloko te. Yo zali médecin. O ba bengi o ya ba mona basi nani ba benga woni gynécologue te. Yo sa gant. O sala sikoyo toucher na maman. Beto moi si ba toto ya libala te. O kote se maba okuna osi mi mitsopo ozo bente. O lo mitsopo ya moto mi salibanda. Yango ba cancer de contre kate basi. Faut dire la vérité. Ba pasteur ozo mona oyo. Allez yo ya na biro na ngokuta mbeto. Allez yo ya na biro na ngokuta. Oh non nazaka kana boye nini posa be kana nga efandi. Obiti na boye ba mbeto. Na boya makamu. Mais mutako pe mapete. Ba pe makana okoka mama goya papa nazo bela o ba pasteur ba bela kakao. Pasteur a demandé avant Dakar. Est-ce que vous avez kati ya Kenya? Un pasteur moko kenyan. Abi a délivré bana basi vierge. Soko yebo vanito 50. Oye prier ni comme la belle bana basi wan. Amélie gauche, Amélie. Atonda ma belle tali bu ma passer 1000 ke tonda. Est-ce que vous avez délivré ce papa nanga? Dans le bateau. Oye bi na Ghana, allez ozo kufa ko seka lo ba vérité na Ghana, pasteur aye a du savon a soukoli ba salité na ye nyonso ale bandimba ko mena salité na ye on a béni oyebi yango to yebi yango te on a vu des oyebi yango na Afrique du Sud pasteur a du ngulu na miso ngulu boy na mutu ngulu to na tenya ale bato ba lia ka misunu tenya tondi na bato plein. Est-ce que on a vérité ba miracle? Donc il faut te dénoncer. Est-ce que ça recommandation? Non, la recommandation Dieu est esprit, il opère avec esprit. Hein? Allez, tant que tu es là, tu es là, puissance extraordinaire. C'est Dieu. Mais tout le monde a bimi boy, a beta boy tongue bimi, a beta, mais bangoute va bimisa ngwa, kene na selemba o. Bangoute bimisa bato basinga wa, bazo bimisa bato batonga, bangoute ba ko na quatre église. Ce qui te dénoncer ngo lelo te, église kufi. Na moni pasteur moko na Nigeria, na Kenya toujours. Na bengi maman ya biya kotala. Les images sont là. Piscine munene. En tout cas, basu minene. Antiveste akiti na mai, puissance na mai wa. Azu capote ache. Ale tanga vandi bo monsieur Alain, pasteur siko ba manje mekuna. Na tondi yo, azo beta iloko, azo beta. Est-ce que c'est normal monsieur? Toujours pour meloko nzambe, toujours pour ma église ya nzambe. Ou bien toujours pour teloko nzambe. C'est pour ça na poto bato boy ko sambela. Et quand on a en Afrique, mbeba il est qui est belé. Les gens ne préparent pas les gens, les pasteurs na vie internet. Matin na bango bateka apocalypse te, bateka enlèvement église te, la crainte de Dieu te, désobéissance sanctification te. Mais alors on dit Bible lobby. Bible est ici biso. Na 4 Hébreux 12:34. Cherchez la sanctification avec la paix, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Mais est-ce que bato tika bato sanctification? Quelqu'un comme un pasteur aujourd'hui la miracle. Lelo mwasi so ko moni mi pele ya mari mi samo pamba mami zo kufa papa mi pele to ko mona ngoli susu hein pasteur a tele malelo mwasi ndoto so ko sali de nobo papa ya pasteur ko ko mi ka boy ba est-ce que c'est normal ale ndele so ki na lobby ba zwinga non ngala za ki petit voyou na 24 novembre maître John Semo na kuta ina nzambe nazo bongisa montre na 24 novembre quelle est sa émission tu n'as qui est le prophète de John. Dieu m'a parlé à travers Ndeke. Je te ferai grand. C'est Dieu le 24 novembre. Tous les chèques du 24 novembre. Ah
na Mandela babungi ngai te et nzambe apesanga mission moko te la vérité ata bakolinga te mais mingi babikisa nzela na obi ki mettre na yango no bimi yango biso na bonzambe pesi babi asa trop brutal ye donc kaka ko attaquer baninga Yesu azaki très brutal et pe monoko impoli Yesu akuti moi c'est cananais abi biloko na mbwa ekoki ko pesa na ba biloko na batote injure j'ai dit pomba akuti ba teka biloko na ba changer apanzaki bambongo na kati matabeke pomba to pomba te nzambe akozwa moto ndenga zoli ndenge nzambe azwa ngai akoshange nga mingi te so achange ngai mingi bato bayi bamonene na nzambe te d'ailleurs on doit s'excuser parce que na ba téléspectateurs ba qui déjà kelelo to yamba yona évangéliste Roger Baka d'ailleurs donc je vous rappelle encore et puis nous avons présenté bino ba excuse na biso par rapport à excuse ndengeni c'était prévu to yamba bino mi balé oui donc to ngai to zala na plateau oyo to zala na évangéliste Roger Baka na prophète John Ngefabe mais excuse ndengeni na ngai pe mongo ekauki te ziki mabe eziki oyebi basai na nzambe so il a une ndako na ngena liate so tunge prophète comme la tama ita benana jeune or que il ça bolo ikuna pour na éviter c'est comme ça or que so to kutana na Roger Baka qui bien to la sa na nzambe bo kangama les deux témoins vont entendre la fin tango grand tribulation au Salem bitumba zo kufa bato ba kufa ebele mais ko ban Israël bon l'embaté nzambe ko délivrer bino il fallait to kutana to ça était biso na Roger Baka to so défendre cause réelle juste. Moi, je ne peux pas attaquer Roger Baka. À la mission de Mbappé, si la mission est mais toi, tu sais, tu as Bomoko, tu sais, au Cabonade. Mais je n'ai pas compris d'Engaïté. Bon. On reconduit le rendez-vous. Je pense que tu as sur rendez-vous. Mais là, si ma moussou n'a rien pété. Ah. Il y a été un peu de ma solution. Le prophète John Niopi, vous avez un trop. Tu es randoté. Dans le lobby, Roger Petit. Je suis contre-temps. Contre-temps, n'a pas été. Chaque temps, je vais intervenir. Pour la Bible, ma Bible, ndenge ni nazo défendre pour Mboko côté spirituel. Ça c'est une très bonne chose. Ça je le connais. Oui. Parce que mon to kanga to kutani na Roger Baka ko jwa chokolilo na côté moko na agence ko ngota kombo le baka chokolilo. Ça Bokino c'est pas la politique. Non ngana côté la politique c'est papa. Dans to kutani na Roger Baka parce que na beta Roger Baka deux fois. Na beta deux fois. Mais non na beta ka été azomilakisa nini Roger Baka tout cela nini parce que ngai pe awa 650 versets bibliques eza na mutu soko ye penda ko bato zo tokola moko attention pas nini na mutu yo kitenda ba bisa nga Bible ko tsinga mais tango na kuta na Roger Baka to ba Bible bo mela Bible na ndenga bo to mela Bible ndenge ba Bible ok ba bisa Roger Baka ndoki ngai ndoki to mela Bible te Saint Esprit so répète vite ça provision to ko le ka bango na ndenge ni na kata maloba to lobi pa na bi joa mkanda ben Jean Mukando oyeko bima wabenga ntaba bolole mbusu ben OK mais mokolo moko te na kutai na na directeur nga saraki Roger Baka simbinga la simbie toningi sima ba koloko la Marie na Elisabeth asimbi Jean-Baptiste na libu Marie Jésus bro mais Roger Baka bisanga loko moko nous combattons la même chose. Et tant que Roger Baka bin ngai, j'ai dit à mon petit, je suis retourné à la maison. Sur Roger Baka. Et moi je suis comme ça, je suis pas hypocrite. Il loba Roger Baka nanga. Et kotingai na mutem. Et je l'ai dit. Ça c'est une très bonne chose. OK, et lobi nanga. Or que ngai na bana bête Roger Baka. Ozomona, alobi nanga. Oh prophète du peuple, prophète John Ngefa. Nous combattons la même chose et nous luttons pour Jésus-Christ. Papa nana kana bututé. Je suis retourné chez moi là. Regardez Roger Baka. A bête à mon gars, a bête à Ibo, a mec à bête, soit bête 2 versets, a bête 18, a bête 20, a bête 400. Mais à l'obéi comme on est au Rabi, Dieu m'a dit, Bana mon gars va toucher Roger Baka. C'est comme Matou Samuel. Tozaki na Ibo, tout cela. Mais tant que prophétesse sur Pierrette, à 500 à Matou a démentir, alors il m'a ramotu, Ezarien, mais Matou a besoin de l'homme, Abi prophète. Ce que moi la mabi. Pourquoi Oya Gourubanga direct Abila Matou bino ne orgueil et les cabines. Na quoi te très orgueilleux. Mais à l'obéi, tout le monde a pas sur notre bunda nango. Ce qui n'a pas job pour le nani. Tango Matou à l'obéi et l'oko wana. Mais c'est allé na zongi na bina toucher les sous na Matou. Pas gâté. Ah mais na ko toucher ka sous. Nga za hypocrite. Ndanga Nzambe azuela nga.
et puis naza mutu moko parmi batu ya grand miracle nzambe opéraka. Hein? Combien de généraux babiki na nzela na ngao oya mort na otanga komona bango te bato bauta poto na ba cancer obikaka te na nzela na nga combien mais na kopesa lokumu te parce que Bible zo ebisa biso na 4 na Jean 12:43 ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Nzambe atongwa natika yo bando senga bato bamongo te au droit ya consultation prophétique droit ya boye voilà bato bakomi pe mo ebele o prophète o asengi ngana no droit consultation prophétique asenga ceux qui étaient pour na minani ceux qui prophétie faut autant et tout consort ça monsieur nazotangela yo Romains 16 verset 17 que dit la Bible nalingaka lende mayele leka mwana mobali o pardon natie professeur et tonatie eloko nini mayele leka lende soko moto aboyaboya na ye mpo bato mitema mabe bazali Bible ayebisi biso na Romains 16 verset 17 à 18 je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent la division scandale la prédication dans l'enseignement dans l'église les pasteurs bazosala ba scandale ils ne prêchent pas ma mission dans ma bénédiction d'Ali Matthieu 10 verset 1 à 7 mission dans ma bénédiction d'Ali Romains 12 30 à 31 cherchez vraiment les Romains ici et tout ça viendra après les lotés okokende poto okobala okopambolama qu'est dit la Bible quand les hommes qui ne servent pas Christ notre Seigneur dans les offrandes et les dîmes mais leur propre vente par les paroles douces, flattées et séduisant même les simples les élus. L'okuta, à côté de la il faut considération. Il y a un monde qui a dit cheneta munene boy. Soka moni okala cheneta munene ale. On a moni motre na cheneta ngwangu. On a moni pla cheneta makasi. Pona benda ale na osani. Na côté une espèce croquée. Ronda shiraka babaru. Nyoka zawa. D'ailleurs bimisa. Les loups féroces ravissés. Qu'est dit la Bible? Matthieu 7:15. Ce sont les loups féroces ravissés. Ils sont entrés dans l'église pour ravir les gens. Osez 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et ce qu'on a dit, maman, bien, dans notre fungo la vérité. Papa n'a l'air alors soit pembe na ba na l'autre côté de l'église. Là, la $50 dans la église passe. Papa n'a l'été. Ma petite n'a bazali. Na futa kaba musicien na beta rapport na Nzambe, l'ouvrir mettre son salaire. Na pesa ka bango petit boleta, moi loko pesa ça. Et je rentre à la maison, mes bredus 100 francs. Maman n'a pas balance na mafuta tolé, na tongo Nzambe asimi moto papa $200 $300 na zui. Yango na so réussir té. Hein? Bata kabila combien? La deuxième république, la troisième tozaki na bango combien ba corrompre ngai? Hier moko moko combien de fois je n'ai pas eu, je n'ai pas l'argent na kolinga. Ce que l'on paye $20 na ngana li yango na kimia ekita ki opesa ngai $1000 au commander ngai. Mais olingi nini? Ba parents za na poto ba ndeko no ba benga yo kendo fa na poto olingi te. Mokonza mboka benga yo olingi nini otebo libéré. Coutinho oui Kabila za présent maman li bazali. Ninga ba senga mbongo siko yo linga ba pesa nini. Bon ni na ngai ezali lokola mo se famille oina. Non. Bango ba bali na poto ba lesa penga mi ko sote. Bazok bolone na ndenge na bango. Ba pesa na mi ko. Papa, ozomona elike na moto za pamba. Ozomona? Na eloko na sale kwa monseigneur de Mututu. Est-ce que le pasteur Martin Luther King a kufaki pour le peuple noir na kati na États-Unis? Mais c'est un homme intelligent. Il avait l'église, il prêchait, il avait l'argent. La porte de Dieu a 100 000 personnes. L'État comme fout à subsistance. Mais Martin King a fait une révolution. Les lobes à Boma qui est Obama mis président noir. Grâce à Martin Luther King. Oui, monseigneur de Mututu, n'apartaille à Bundi na Mandela. Titi Mandela, micro président, il est là. Azaka archevêque métropolitain. Azaka ni ministre ni quoi. Ngai base nanga. Nangi peuple congolais a se retrouvé dignité na bango. Peuple congolais il y a 3 fois 4 fois. Peuple congolais tika na valeur na ye. Oyebi nga bana na quartier mongo na ba Congo de mongo bala nanga ikuna. Dans la yaka na butu boy na kuta ba petua mike bu. Na bakare kufana bazo beta makiki. Nini oyo vie la ya kuzu zate. Nini oyo la hotel zate. Mboka ya futi. Mboka za futi. Na balabala je te dis masu na tel petit botiko sa biloko. Biso na bana basi botika biloko ndengo. Siko so mona makembe siko beta ngo papa. Ezanga na niveau ya malamu. Mama kolobanga te yo yebo saka pe makembe. Yo zo kosa nani yao.
Yo ozokosa nani yango yekanga papa to décourager yango okomona moi bana na biso bazokota ba 1000 na ba 2000 francs 1 euro. C'est Jésus au nom du Seigneur. Pourquoi crise et dans ndako? Moi si pas c'est le qui. Moi ça cher. Alingi mafuta, alingi moi choco, alingi moi rouge en lèvres, alingi moi saïsaï, alingi sur moi petit boy. Moi alingi ango. Si on sort qu'ils ont trouvé ango té, et ça dit des gars à quoi comme papa té. Hein? Et ça dit crime. Or que notre pays mboka mo est béni, un pays riche, babomi éducation. Babomi bal na biso babomi mabal papa yoka na bisayo azokendeki akutana yake mo bana ba konji poko fay ba bwana mo konji akota ka boloko kofi akota pi boloko ozomona nzala akota jamais akota nzala te akomino maman tu vas aller oh je vais à l'église tu as le transport non $500 bah maman tali 500 à l'endele ça nga $5 500 merci papa. Merci papa. La Bible boy. Maman, tu peux me donner votre adresse? Téléphone non pas. Elle est que 4 jours. Maman, tu es où? Je suis à la maison. Ouais, tu as quelque part été. Aïe déjà mourir 500 à Zouak. M'ballon à Rosa combien? 2000. Tant yewan. Et maman, yo ça qu'est-ce que tu fais la vie? So qui monta qu'est-ce que tu fais la vie? Moi ouais ya mota poloso. Qu'est-ce que tu fais la vie? Yo pour ça la vie non. Hein? Moi je pas comprendre. Qu'est-ce que tu fais la vie? Paie-moi minot la qu'est-ce que tu fais de la vie? Donc moi ouais ya m'a bien monta poloso. Hein? Oh, je ne fais rien. Bon, je te propose quelque chose. Après 4-5 jours, je t'appelle. 5000 balles. 5000 balles, on a monsieur Alain. Tant que maman a commis un d'accord, comme un poli. Ça va pas nous faire un Marie-Thérèse, Abbé, papa, voilà ce qu'on a bon. Marie-Thérèse, et comme ça, elle nini osaka nini allez ko sekate mwana na ngai mabe bani ko kota mwana mwasa komi boye e komi so mama na ina nzala lemsanga ngai boy na pesa bana na ba pesa biloko kolia déjà libale kufa okomala ka Johanna Marie-Thérèse tu es où alors maintenant viens un peu je te propose quelque chose aïe ata simba ki bible monene bonde yango bible zo bisabiso 1 Timothée chapitre 6 verset 10. L'argent est source de tous les maux. Pataka yesu ko lambong. Aye boye. Déjà sur les blocs amout. Asimbia na mabelo ko sa soutien. Tout la ko sa soutien. Crée olembi. Asimbia na fumangani nye. Aye petit, je te donne. Tu sais, il faut boye mobali wana. Un logo, je te donne une maison à ma campagne. Je te donne une Jeep de $120,000. Et 6 places, ça repèse un makembe, je te donne 50 000. Atali, Nicolas, Atali, Nassé, Atali, Bible, Abia, ciao. Ici. Si je suis allé, boire les balles, je vais son bon. Je vais aller à Koufi Boy. Je vais aller à Koufi Boy. C'est fini. Tant que je vais aller ok, ça va ngolo bane me salabi tikanga kuno ozana loko pese loko ze loko ok sika banga bebe ale ba vérité zali amutu nanga benga ngai na chaîne onengo linga sa vérité yango moni makambo ebebi papa osombera mwana mwasi kale santé osombera ka bandi jenyi kité osombera ta ketcha pamba te ata kabela pamba tia bocha lango te yo komande ko simandeni mais nous avons aussi la prophétie dans le gouvernement. Mais ce gouvernement, c'est la prophétie en côté. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, on va aborder le dernier point de question, tout simplement, il faut apporter lumière dans le dossier Tobanda qui déjà. Ah, merci Mingi. Il faut te rendre compte toujours. Il faut te mettre compte. Bato pesa sumba pesa mbongo te. Bato amité mabe bakoti na kati. Bon Mike to sulaki na Mike. Je crois lobby. Bato kota prison na robenga yo samedi. Na sa compte rendu na kati na chaîne na yo to solo. Pour le moment, to sala ko sala le o to sala biso na bino, to pesi da Mike place à rouler. To baki avocat baki $5,000. Ba pesa au calme mardi. Ensemble lundi. Mardi, bah, on a liberté provisoire. Ce qui va accorder un mot, bah, on a $5,000 bah,
Ce qui fait liberté provisoire, monde entier, va faire ça avec caution. Mais autres années, bato bato pesa mbongo te bato mitema mama bazala ya mona tuni fallait la 5000 bemba zangi 5000 katumbi azangi 5000 mozito azangi 5000 même professeur oya keya wana badi matungula osunga maikete hein bozo tika compatriote na bino kaka boye. Alors on comprend qu'il y a une main noire derrière. Non, main noire ezali monsieur. Main noire ezali Mike azali prisonnier politique ya bato songolo. Mais biso peuple toko tika te. C'est le moment. Hein? Le vendredi, samedi, dimanche, lundi, à Samba, mardi, verdict. Mais si vous avez un atelier, peine. Hein? Si vous avez un avant que les prisons, dimanche, je prie pour vous, honorable. Nzamba Kenayo. Mais tant qu'il y a un dossier, tout ça, moi bien, mais il y a un politique. Mais au lobby, hein? Il y a un lobby, moi, 4 jours, il mbongo eza yanga ite mbongo eza alendele te alendele la témoin to benga ye to ke pas avocat to bengi Mike mbongo la liberté provisoire yango ce qui peut simbilité ba mbongo pesi mwasi na ye hein ce qui va rejeter ba mbongo na pesi mwasi na ye parce que azana bana Mike azo inda kwa $700 parce que mai député hein pour ibaki ko futa lelo ala député te parce que ndako ba futa la monde hein et puis sunga kongo za 2 mois 3 mois ba bosani yo OK na yo. Bata bonne volonté, il y a mon thème à malam. Autre chose dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, l'amour du prochain. Hein? Et ça, la misala, tu es un déco. Mais samedi, on a invité yo, oya, parce que l'homme est encore dans la prison, on a reçu un déco. Mike et Nyonso, on a koyebisa yo, pour tout le camoyen, il y a besoin de ça, il a passé. Mais la Kinshasa, c'est un infrasade, pour tout le monde va bloquer, va promettre que belé, va pas s'arrêter. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez le bienvenu dans le siège d'Abisso. Alors, on a vu que prochainement, nous avons mieux de Pamolami. Pour avoir sous occasion, il y a cause de temps, il y a cause de l'anayo. Baimbo kaba kotala yo, batutu ba sepela kana musalo sala ka pe ba o bazali na bosenga lisungi na wetali mama molimo ba ki ko sala ndengeni. Moto azali na lisungi ya makamo ya molimo. Akoyi kozwa ngai oyebi yo na pisa ndelo komoko na ngana te epai na yo mais na kote mbala nsima parce que na fatigué déjà na te combat convaincre les combats. Nous avons deux sortes de combats, combat physique et combat spirituel. Nous avons Goliath na David. Nous avons ça biloko nini David un elenge a pratiqué qui peut éliminer Goliath. Goliath est un homme fort, résistant. Oh bah toi bangaye. Ozomona lelo Goliath il fait quoi? Goliath n'est pas gouvernant, n'est pas opposant. Hein? David n'est pas son peuple, mbala sima. Oyebi, eloko lobi, monsieur journaliste, moto azo lala, mwana mwasi, ozo lala, au mwana osaka makembe se butu na makiki. Osaka ba mari de nuit, la femme de nuit. Oyebi, femme de nuit, mari de nuit, tu vas confondre. Moi je suis un prophète. Bible dit, Amos 3:7, Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ce secret serviteur. La voix que Dieu parle à un homme, plus que la parole de Dieu, plus que l'homme lui-même, c'est le songe. C'est le songe, papa. Hein? Yo, moi, je suis dans la boutique, on s'en répond à la section de mobile. Directement dans la femme de nuit. Et mari de nuit, au bala comme Colombo, côté père dans la joue est grave. Pour mari de nuit, à foutre à côté de elle est sur la moïbe à côté de lui. À côté de lui. Yo ben mobile. On a la bouton, on a même on a maille au sakana, on a déjà la famille de Dieu, on a déjà la sirène. Yo moi si mobile. Ozo lala, ozo mon ozo lia, c'est la sorcellerie. Motala la galia kate, motala la melakate à l'endele. So comment les gens ont lié, on s'en mis déjà on lié à Misunia bateau, on a déjà atteint la sorcellerie. Luka Mosaï n'entend bien solo, ou à l'okuta. Pour monsieur solo, ou à l'okuta, à qui l'a connu, à bien la sorte de délivrance. À Dieu, monsieur a tenu mon nom. Monsieur a continué côté, on n'a pas bien mis sur la carte. Et c'est ce qu'on lié à moi. Luka, balia kana butute. Autant mon abutu, parce qu'on a pas soda, oui, pas soda, donc il y a butu. Ce qui va gagner dans un bazar, Luka, parce qu'on a mort si vite. Et ce que la carte n'a pas. Hein? Na na butu na to mesa mwana mabele obi matongo be songe mabele vimbi obota na butu melaka c'est très dangereux
dangereuse na vie ya bato ato oza na libala ekopanzana luka mosali na nzambe nakopesa mama te wana kobana kosa na chaîne na yo o bato na éveillé bango na John Ngefa TV basunga na bango bakoluka nga physiquement, spirituellement. Sans au monde, nous comprendre que nous avons un don à interprétation des songes. Au Benga, nous avons et là, on a qui Zabo, tout ça, la boy, tout ça. Au Gozanga, 00 243 89 610 49 41. Au Gozanga, 00 243 81 857 26 78 pour Gozanga, la privée 00 243 99 42 937. Yangoan. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, tu as repéré sa Mbote Bazali. Mbote Bazali, na pesi na no maman na ngai batondo ko doxi na 4 na Genève. Wale ki basi nyoso no kina kitoko. Aleki na ba journaliste na kitoko. Aleki bango tout na kitoko. Ko la pambola bango. Et puis na pesi lisusu Mbote na père papa na ngai Ngefa Barthélemy ya grave. Donc atabo grand bogarde aleki na yo na ba veste no pamba no yo lati motami sa to na ngai moko asia bogarde na pesi Mbote père Ngefa yo nde ko makambo. Et puis nazana professeur moko de la SAP. Professeur de la SAP ezali Papi Ngefa. Soko mona biloko ngana betera mususu na makasi c'est pétoa. Peut-être ki fana papa Wemba. Tango papa Wemba zaki na vi ngai na tsaye kombo Papi Wemba. C'est moi. Hein? Donc il y a un professeur avant na Zurich. Na ko bise prof alendele bete ba chongeri moko ya bobato abete ba chong. Bo soko zo bete alendele bete chongeri boy. Tous les sapatos ba chango ba sete na bibola sango boy. Azo benga na prof, professeur. Donc bete yo ba veste moko petit wana Papi Ngefa na Zurich. Hein? Ba veste moko ezana mo miso ya ngubu. Moi miso ngubu ya mike so yo tambola tous les vestes à kato. Là il va chinois. Azo beta ngo boy. Point. Longwa nzela. Non ça problème. Na ba conduire dans veste à kato. Oh professeur Papi Ngefa petit umela nzamba pambola yo. Et puis na pesi Mbote na maman so onje. O bazo sunga. Et puis alendele directeur o ngwana so yambaka ngai na émission de kola pambola yo parce que Bible Genèse chapitre 12 verset 12 et 2 elobi je bénis ce que te béniront monter en Bible tika li pamboli na tiki li pamboli vie ya mulai oza mutu munene o pambola ma donc na lingi ce qui montre beti be pum dollar ebimi baki na yo na mona na monte so ça pas badot chimati zo bima na lendele petit o milinga trop ntango ya pambola PDG ko la pambola yo na pesi Mbote na ya toto de Panama yene njoko na pesi Mbote na premier partenaire nanga Mami Bomolo Bolumbu na 4 verse B52 yende makambo soki oboy Zwa grenade tiana moko kena okufa na Syrie na Yemen Rwanda te oki Rwanda na moto ya Rwanda kena okufa na Syrie na Yemen Mami Bomolo Bolumbu ye grande prêtre mais na mama maladi boye moi ba net Noël komi boy papa zwa moi mbongo lesa ngai ba na wa mike muta boto bondela pona ite mama umela et puis Mbote ya suka on a pesa na bongama na bongsana linette na ngai chocolate soko na koloba yango na vanda oto bengi egai sola oto bengi le grand chocolilo ntula bengaini na 6600 volts simboka okangami ya jora sokoko soki oboyi monsieur Alain boss de patron Zwa grenade o tanga na zone eka no panza na Rwanda na Burundi na suki wana. Merci beaucoup prophète John Ngefa, prophète du peuple. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. J'aime bien sa façon de communiquer, sa franchise aussi qui apporte aussi plein de bonnes choses. Infiniment merci à vous qui continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Meilleurs vœux à tous, à toutes. Merci infiniment. Si vous avez aimé cette émission, mesdames et messieurs, dites merci à Lidor, lui qui était derrière la caméra. Gédéon Laura également, qui lui a assisté. Merci à la réalisation de Jordan Panzou, enfin, l'assistance de Fallon Bitodi et Judith Ndombasi. On est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Bye bye, à la prochaine.